Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleur site, la voix céleste, en train de nous suivre. Et c'est Bonzambe et Kitara Naloyemo Namalwapi Namisala Bonzambe Nabonzambe Lola Ezofuta Simananto Yarubagen Zamaboye. Donc, voyez, Wapi Inamanso Azo Saïla, bien-aimés dans les Seigneurs. Toujours dans le cadre de la infirmière, rien que la vérité. En tout cas, Mini Yaroso le Lezadi sur Makameout Kosle Kananamboka. Sur crash il y a avion au salama au juste les années bozozwa la vérité nous sommes cachés na bamaramunion soyo bien aimé dans les Seigneurs. Un grand merci na bandego pour soutenir biso. Là je vois les pasteurs faits amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukoya motema bivince de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Louke le motema papa Emmanuel na Boston na bossanité les frères Papi Kongenda l'homme de Simangolo depuis son défense Zamalo la monayo. Merci na bino nyonsto bonzambe na bonzambe lo les ofuta tozali na émission lolo na apôtre Henri Maweja ezali première fois na ye to ya na plateau na biso mais ba élément na c'est le cas déjà na site na biso oyo azali net que prophète ada apôtre mais nzamazo utiliser makana na dikabo ya prophète asakola ki ba makamnyon to ezo se passer na mbura penini ezo koma bien aimé dans le Seigneur tozali na apôtre Henri. Shalom l'homme de Dieu. Ah, shalom papa Nanga. Bonne santé. Ah, Nangolo en tout cas. En tout cas. Bilo les ofutara toujours. En tout cas, Zamba Pambola Bino, na osenga to bondela. Père éternel et Dieu d'Israël, et Zamba Liboso, malgré tout les les kaki, mais yo sepeli moko alelo na chama kolo. Tika loko na chama kolo papa, si tu es Pambolama, Pepe Samuel. Na kombo ya kolo Yesu, les dieux d'Israël, mokilenge mona yo pe mokilenge yebayo. Et il est grand temps. Oyo lobaki nanga na moni pasi ya peuple congolais na kiti pona Congo mosungi akokam sala ya kokam o mokile komona zam ndenge na zaliawa nanga na lobate yolo joie contre la réflexion nanga joie contre le père éternel ya boyoki nanga pe ya bobebu les dieux d'Israël maela bo moto sala te kasi ayo tika ndenge to faina papa nanga to kokisa o ezali ayo to sala ya batute to sala pe ya ngate ni ya journaliste mais to sala o ezali ayo joie contrôle na kombo ya kolo Yesu amen. Amen. Voilà, merci beaucoup pour la prière, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, bande obazo la nabiso. Toraki pe basango, le lot ya mio na plateau nabiso ya lelo. Makambo buto osama na mboka. Il paraîtrait que ba makamnyon tout et sami na mboka na oyo buto ko salama. Au prophétisaki déjà sur yango apôtre Henri. Première question nanga na ngana yeba. Yo na ba konza mboka boza en contact ou comment? Oui, ngana mo konza mboka Toyebanaki, sauf que Moussalo n'a sali à Bonzambe peut-être un démon te sali le rôle à moi séparation. N'a pas non physiquement boy. Mais Tokutana, oui, Tokutani président Félix Ayebi depuis 2015. Ngana zana papa Nazagina papa na bango depuis 2008. Naza premier moto na sala nzembo Etienne Tshisekedi avant Etienne Tshisekedi après sa candidature naé avant hier va voir même quand on a une élection. Nzemba propagande. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par triompher. L'homme de Disco Bando Bazo dans la biso pour la première fois que Bamona yo. Mais là, vous avez un pas en arrière, ni no loba pour Namboka, au pe que le loto ko yeba ki ba makamion to salama zot oyo sakola dans le passé que ezayo penza mazotambola na yo. Amen. Na lobi makamu mwa mingi, ya liboso na lobaki, Nzamba lobaki, Kabila kanga pouvoir na makasi. Jusqu'à ce que opposition ko comprendre que moutapé saka bokonde zanzam. Eza ni communauté internationale, eza ni peuple, mais zanzam benda pesaka. Et je pense qu'aujourd'hui au sakola kango na sakola yango papa histoire eza moulayi. Expliquez biso histoire eza moulayi parce que tant nzamba kuté nanga lobi nanga na moni pas ya peuple congolais na kitina kangola bango na ponio la kisanzela. C'est comme ça en déplace na yoko banda ba démarche malgré tout eza moko ya ba émission déjà na sala moi mingi. Ndena ayoko pesa nga na mission wana. Alobi nanga Henri na ligina installer pouvoir na ngai na Congo. Elingi koloba muto akozwa bokonzi. Azala mutu oyo ayebi ngai. Oyo ayebi ngai te akozwa bokonzi te. Et c'est comme ça maintenant ayoko pesa nga mission. Ndena bandi ko sala maintenant effort
ya kokutana papa na biso Etienne Tshisekedi tokutana papa na biso Etienne Tshisekedi papa na biso Etienne Tshisekedi ayokaki makambo Nzambe alobaki te et c'est comme ça Nzambe kolongolanga Nzambe ayokotindanga pa ya Vital Kamerhe peta on a komi ayokaki pe makambo nga alobaki te nde Nzambe ayokopesa nga na mission pa ya Félix Tshisekedi makambo nini olobaka na bango avant que tokomi pa Félix tant on a écouté na président Etienne Tshisekedi bon pour le président Etienne Tshisekedi j'avais compris à qui chemin au Nzamba les kaki na komemanga parce que personnellement nga pe na ndimagité parce que chez moi nga ezaki ba piaka ndelo bango banzala bika nde banzala ezala ka mutu suka zo lukankolo nde na kendaki na kepa Nzambe la bandolo la Nzamba bina non na moni pas sa peuple na kitina kango la bango na ponyo la kisanzela na sima la kisanzela tu seras béni pe mutu nyoso to Rolanda yo a repambola tellement que on a eu le roi ndimagité j'ai avec mon frère ici na bengi na bi tellement que Nzamba zolo banangai mais makambo nga na yiba Moïse ndi basala yango ba Eli siko nga na ko banda sala makambo ndenge nini na lobi na ye ko betela mutuli solo te garder yango ya tuningeza ki ndoto na bi teza ndoto te eza réalité bon côté la vie avi ndenge na zalaka na ba makambo esama ndenge ni et alors Moutero Fongola maintenant on est maintenant président Etienne Tshisekedi. Alors il y avait un pasteur, tant nazo sakola sur Etienne Tshisekedi, azomo nangozo qui est toujours correct. Des pasteurs on a les cas na manga maintenant na UDPS. Tant que même na UDPS, ngala bi bon, ko kende bo c'est trop dur. Il faut na kindi na sala nzembo. Ndete o sa nzembo na otoyemba wana. Tant o sa nzembo to otoyemba wana na otoyo kende. Tant to comme na UDPS, balobi mais président a gravement malade. C'est pratiquement impossible, il y a postulé. Ngala e bango non, Nzamba lobi na ngai. On peut pas arrêter ta mesa le Nzambe. Ndo batindinga directement la limité. La limité tant que euro kende, te euro kuta maintenant papa démocrate. Ndi papa démocrate ya yamba biso. Avec non, président a sérieusement malade. Bon, botika ka lokoza makamanza me babo ya raté. Ngala bi non, Nzembo ngo na yenango, na bitanga koya, batu ba oyebele. Parce que on a yebi Nzamba lobi nanga ke yende mutoza lokola adversaire ya Kabila. Wana nini? Wana na 2008. Okay. C'est ça, 2008. Ndé na JCD na tikelier. Na bina yebi roya. Ndé na bandai ba prière ba sec. Ba jeune sec papa, sec. Mbala liboso na jeune na vie sec, bandala bandai Musa Nzambe za makambo Etienne Tshisekedi. Prière nangezalaki Nzambe kokisa Oyo olobaki. Na koti première fois sec na sali pendant 3 jours. Na bimi réponse té. Na koti deuxième fois na bimi réponse té. Ndé na yoko ta troisième fois. Na troisième fois ndé place Nzamba yo confirmer nga abi kende libondeli na yo et yokani. Et c'est comme ça président Etienne Tshisekedi alikaki na koya na 2010. Parce qu'il y a le président Etienne Tshisekedi tokutana lokola le 6 janvier. Ezaki un certain jeudi. Mukolonga ayambaka batebele, ayambaki Martin Fayulu, ayambaki ndeko na biso bakanga na prison. Donc presque vraiment batebele. Ba figurant ya lelo. Ndeta mabandi oyamba ndaye kokutana nga, tanga kutana nga, na ekutana na ye, na pesi mbote, to pesa mbote, na bi président. Ndé na meki un peu ko rencontrer les histoire à comprendre. Tanga comprendre ndé na ero ebisa ye na bi na yeke. Nzamba nazomo na pouvoir. Mais le pouvoir non n'est pas nayo, non na trahison. Nzamba lobi cause on a confiance en mototé. Beaucoup de c'est comporté. Oui, comme ça. Ngana Etienne Tshisekedi tokutani plus de 3 fois 5 fois. Mon condé rendez-vous mon condé tant Nzamba lobi nanga katiki c'est de là où place na ero quitter. Okay. Donc okutana okutane botokutani plus de 5 fois. Parce que ça dit son à côté orara. Prophète. Oui, ça prophète azon. Parce que je lui disais peut-être makambo ezalaki bato no kolwa na été et ngala bandero ebisango. Ndairo bengisanga pour la 5e fois. Pour la 5e fois Nzamba lobi nanga ke non. C'est première fois non yebisanye. Si ça non. Première fois ndé tant te kokuta na ye, ndé makambo na ero ebisaye. Na bi na ye ke nazomo na pouvoir mais tu seras trahi. Même bato ya parti na yo moko ba trahir yo. Confiance à personne. Mutakabele lo loba merci mais comprendre que mutana sa famille na yo te. Mais atunenga mutunate. Na salani. Parce que mon sakonipé a évoluera par rapport à la question. Sur aux streets, moi j'ai avancé zate. Peut-être monsieur Koti, tout comme peut grouper au côté. Et c'est comme ça qu'on a quitté. Tant on a quitté,
ayo fixe rendez-vous musuto kutana Yé moko papa yé moko a fixé rendez-vous to kutana to sololi nde na yo okende nde ayo fixé sur rendez-vous mususu to kutana to sololi ayo bengisanga pour la 4e fois et 5e fois tanga bengisinga et c'est de là où place nzamba lo bayi nanga ko kende lisute na tikiye pardon nzamba tikaki pourquoi donc nzambe soka tikaki ye donc cela veut dire makamu nzamba senga ki makamu nzamba senga ki asala kite asenga ki ni ah likamonde omoni papa nanga vérité peut-être a des faiblesses aka et blessaka batu ozomona condition nzamba pesa ki na mboka Congo alobaki nanga Henri mutasolo ka kozwa bokonzi te na lingi na installer pouvoir nanga na Congo. Le vrai problème à président la biso ezalaki ke nzamba lobaki na ye asala offrande mais na bona kota wana peut-être ça déjà le passé hein bato balingi bakinda te consulter peut-être certaines histoires ba comprendre alors makamu nzamba senga ki asala ye vraiment c'est peut-être qui vraiment ça sala ki ngote makamu nzamba senga ka sala ki ngote parce que problème nzamba ezali ke muto kozwa pouvoir za la moto yo ayebi nzambe donc ayebi eta kozwa te parce que binanga na lingi na installer pouvoir nanga nako et c'est comme ça maintenant nzamba lo baye ke non atiki ayebi sa démocrate alela te bisika lisakolo ekoma ya kozala ayambaki yo na tango pasi et le quoi yambaki yo na tango pasi place bisakolo ekoma ya kozala et c'est comme ça maintenant na yotika ye nde nzambe sika ko lobananga sangisa bato on est en 2008 on a 2000 on est que tu es dans la 2010 on est que l'élection 2011 derrière l'équipe et c'est l'équipe parce que démarche yo oyebi ce qui est na 2000 avant 2011 beaucoup de temps quand première fois tu étais en 2010 avant élection oyebi ce qui était que non nzamba tiki aux élections te ou comment aussi c'est maintenant qu'on éclaircir biso peut-être à mon avis que lisako na o ebeti libanda ya onde alingaki su ko en contact na ote non lisako le beti libanda te parce que na bisaki ka ozala trahi trahi oyebi ce qui est boye que adversaire ya Kabila mais arobima na ete ou comment oui nazomona bokonzi mais nazomona trahison na moni bokonzi mais nazomona trahison en réalité tiens Tshisekedi d'azwaki mais c'est qui oh nani Ngoyi Mulumbe a préféré qui nae Kabiché na bien Kabiché c'est ça la trahison et sa trahison parce qu'il déjà trahi même est-ce que yebi ça qui est arrosoité non ko yebi ça te que na kozwate mais mon langage spirituel là sagesse ezalaka tant aux ali bossa ba kondi fo ba koloba soko yebi koloba te mutu suso ozane direct peut-être yé na niveau de spiritualité na yo a communauté à moi le rendre au fingai à moi le rendre aux la kele mabe na on peut ce exemple moko ndeko moko bazo escroquer $7,000 voilà grand frère nabiso te okutaye donc tant biso to pekise mais mo le rendre to fingai obinu boya kana libabe tika ngana ebelo na osala mais biso de to yebaki ngana pesi na poser question bon yo ko sala tete ke bon on peut pas contribuer mais tellement ça qui déjà conduit dans ba sentiment wana oh ni stuyo lo moya yoka exact alors na domaine spirituel ba c'est ba utilisera toujours sagesse parce que monde spirituel ils ont un langage ils ont codé même Jésus ils ont un langage ils ont codé alors bilo muso avana fongolango yo faut ba notu na question osomona donc so yo tu na question te mo nga pena avancer exact déjà le roi flash na ko flasher na mon pouvoir mais tu seras trahi au monde à pouvoir nos adversaires à Kabila mais aux la trahison on est là qui si que non ba au trahir abimana mo donc en réalité aux unes mais ba bimiseli na place no ba bimisi mutumu mususu bon ba condition esengela kike pona ke Etienne Tshisekedi azo bokonzi et pas nzambe entre autres ezala ki peke il faut que ami pesa na nzambe il faut ami pesa na nzambe OK c'est bon nzambe comme seigneur toko basikoyo nde sikoyo tellement ndimakite nde nzambe ekolongola abinanga 5e fois ko baké nzambe alobiki nzambe ko kende shooter parce que le jour en même papa démocrate parce que na zaki sona le place on a même barrage na basoda basimba ngate même corona les gars basoda bakayenga papa démocrate nga so na basoda na bino nzambe déjà pesa nga message ya bayi nanga ke na tiesu makolo ate mais sauf que ce na ye awa nzambe amonde koma yozolela mais nzamba lo bibisika message yo koma yo koza et c'est comme ça maintenant nzamba yo lo balanga ke Kabila moyale akende zate parce que Congo est dans sa malédiction. Premièrement, il faut malédiction et l'ongwa. Ndé Kabila okende.
Alors sangisa batu na triomphal bengisa batu na triomphal bobondela boluka mukomoko robondela mukolo obinu robondela nde mena kabila kozwa mena accès ya kokende donc si longtemps bino robondela te Congo za sa malédiction alors kabila za ko incarner le quoi force wana malédiction et vous allez pas sélection ça là parce que makambo azo ça des été c'est un esprit nde siko na rotuna nzambe yozo tinda ngana triomphal ngana za na mbongo te nane lokote na okende kuna ndenge nini et c'est comme ça Dieu m'a dit kende siko na pression nzela kende pa ya mutu nyonso na mutu nyonso to akondima kosala mukolo oyo eza oyo ngai na poni alors kende pa ya Vital Kamerhe soki Vital Kamerhe andimi na sali ngolu ya kokoma mokonzi ya mboka. C'est comme ça maintenant en 2012 ndé na okende siko pa Vital Kamerhe tant comme pas Vital Kamerhe premièrement la bande ko prophétiser na ne pas ya papa na biso wanga secrétaire général parce que tant nzamba tindinga na bon ngana okende kuna nga oui na INC na binga na okende kuna na ebani ni na mutu na kokota kuna ndenge nini parce que nazali lokola moi na roloba nini ebandela débutant balobaka hein ebandeli ya mission donc na ebaki ba kokota te parce que komemanga pa ya Etienne Tshisekedi les agnes pasteur monde memenga ina selenga ba match wana. Et c'est comme ça maintenant na tuni nzambe na okota kuna ndenge nini nzamba yo pesa nga siko prophétie sira secrétaire général ex-secrétaire général Ewanga na getu na ebaki ete tant nzaba la kisinga kende okuta na Ewanga loba na oyo loba na oyo loba na oyo loba na oyo alors tant yo kosenga yo audience na caméra aboya te. Et c'est comme ça maintenant na yo kende maintenant na Vital ezaki na Croix Rouge na Barumbu na sala mo erreur na émission liboso na la barango la victoire 1-1 ezaki na Barumbu nde na yo kende kuna tant na yo kende ndé na kutani na Ewanga na bina nzamba tindinga tango ba to bazaka na bayambaka batuninga na question o lukana na bina na luka secrétaire général mais en réalité na eli président oh ce président faut o le kana na bité faut to kutana secrétaire général na zana lisakolo na opesa ndé to kutana secrétaire général ndé na bandiko sakola pona secrétaire général nzamba lo bina nga o nzamba lo bina nga o nzamba lo bina nga mais en réalité za yo tenga na epona kutana na président Vital Kamerhe. Et c'est comme ça, secrétaire général a écouté Nicolas Tena Salobi, papa nanga na kutena ba prophète. Ba prophète ba yaga ya ndenge na ndenge. Tikanga na ebisayo, yo uti panzambe. Na flatte yote. Yaka jeudi, na ochona mutu kananga na memo directement et pas ya président. Et c'est comme ça, les jeudi et koki ngana zozela mena secrétaire général pona ko kende. Alors pona kokende directement Obama atindeli Vital Kamerhe jet privé akende parce que Vital Kamerhe banda ko sala COP ya kokoma leader ya opposition le secrétaire général benga lobi que c'est pratiquement impossible Obama atindi avion et Vital Kamerhe ainsi de suite et c'est comme ça même si secrétaire général nabi yebisa président Vital Kamerhe makamboza libanda te makamboza il faut y abandonner en condiment bon porte fonga makuna nzamba lobina yebisa ye porte ko fonga makate soki na nu yandimite soki nde yandiminde porte ko fonga en tout cas ça arrive vraiment difficile parce que pas ya Vital Kamerhe na salle à peu près 3 ans pour la rencontre na et c'est toujours difficile nde na yeko zonga na kata kozonga wana nde na okutana ndeko moko tanga kutana ndeko wana azape mosala nzambe talaka biso basala nzambe to bundisama oye bisanga message nani na bi que c'est pratiquement impossible nga batinga pa na hote mona peso message les atenga fona kutana na ye moko président nde tango na yoko zonga nzamba yoko bimelanga na butu alors binanga Henri place yo kendaki c'est pratiquement impossible okutana na Vital Kamerhe nga nzambe liloba nanga ezonga raté soki police mabelete Vital Kamerhe ozala na réunion et réunion wana ekozala réunion wana ekozala quelque part kutana na Hélène et soko kutana na Hélène ndakolakisa yo bisika nini oyo réunion wana ezali et c'est comme ça nero kuta maintenant na Hélène tant on a kutana Hélène nde sikoyo yo koloba nanga papa makambo lobeza ya solo depuis le jour wana président wana depuis le jour wana madame wana lingaki kokutaniso na présidente mais Vital Rosala na réunion a tel misinga abinanga tala église wana tali abi a Rosala na lobby yo yaka avant au sala violence okutana na président et c'est comme ça na yaka avant
na sali violence na okuta na Vital Kamerhe nde na Vital Kamerhe na bitala tala na zama sur photo so na yo ainsi de suite et Vital Kamerhe nde sika opesa nga pa mama mo oh memai tant que okuta na Vital Kamerhe yandi magi message te yandi magi message te na yandi magi message oyebisa ki message message on appelle ça qui est ezaki maintenant ce que impossible na lobane na kati ya bato siko ezaki ke yende siko yo oyebisa ki ke ozana message oui na yebisa ke na message na posa to sorola na yo nde apesi nga maboka mama wana tango ya bandiko kende mama wana to tondi otika la mama wana changer face nde balinga a changer face oyo zoli kokuta na président ndeni te tokebo photo kuta na yo saka na ngiringi to kuta na ngiringi et c'est comme ça tango isali bongo nzambe nde siko ayo kosilika alobi nanga kozonga se pa ya Kamerhe te kende yebisa bango makeye la Vital Kamerhe koma lokola ya nzinzi ata lobi muta koyoka ye azate pe muta kolanda ye azate et c'est comme ça maintenant na yeko pesa message na siège na bango nde na yeko avancer na kati ya ko avancer wana nde na koba toujours kati na kobondela parce qu'il fallait triompher le salam nde nzambe ayeko tinda nga sikoyo epai ya Kabila alobi na ngai itende pa Kabila kanga pouvoir maintenant par force bakosala ye eloko te soka bangi bango mabe oyo ya kobanga yango nde ekomela ye ngala yebisi nzambe c'est pratiquement impossible peu plus de souffrir pesanga ta na lukana nous peut-être basusu pe bazali et c'est comme ça maintenant na tawana nde na yoko passer na ba kutana batu en tout cas na leka ba misu nde na nganga otanga bango te nde na bandi kokuta et c'est ezaki toujours pratiquement impossible. Nde 2015 au mukolo marche makasi salama kawana le 19 le 20 et le 21 nde siko mutazaki le roi chef de file ezaki le rôle Martin Fayulu nde place o nde siko na robenga Martin Fayulu te bandi ko so na Martin Fayulu na Facebook na bina e makambo sala élection ceux qui vous reconnaître nzambe te ceux qui nzamba a intervenir te élection ko sala te jusqu'à ce que vous condima message on ngana ena nzamba le benga installer pouvoir na ena Congo muto akokoma mukondifeza la muto oyo ayebi nde Martin Fayulu atindelinga numéro na ye alabi papa le kana bureau ozo sidika makasi musana nzamba sidika makasi boete le kana bureau to kutanto solo nde tango nazo se préparer c'est qui message en beaucoup tana yuboto non wana na Facebook parce que tano comment na Facebook OK nde siko tozo discuter ndire moi na ye ngasko nazo pese message mais message que na comme pese siko na kanda parce que na limbaki déjà nazaki déjà fatigué na comment comment na ba nyo surtout le roi baza siko ndire ba recueillir si on a comment sur le roi mutu monde ndire nazo défier siko ndire bango OK beaucoup sala o beaucoup sala boye ba élection et rosalate jusqu'à ce que beaucoup ndima message ezaki maintenant ya triomphal ko sangisa ba tout pendant la délivrance ya Congo mission musu na mekaki un peu expliquer na bi délivrance avant comme physiquement et ça la non spirituellement il faut non spirituellement bon roya na physique et c'est comme ça Martin Fayulu abengisinga dans Martin Fayulu abengisinga logo la samedi yaka na samedi na siège de Kuta après singa numéro na ngasko nazo se préparer na benga Martin Fayulu dans nazo se préparer na benga Martin Fayulu directement nzamba yo pesa nga insertion kende pas Félix yebisa na Félix na sala alliance na tata na ye alliance na sagi na tata na ye atosité yebisa na Félix soki andimi nga nzambe na nzambe alliance na kokomisa ye mokonzi na Congo parce que nga na nzambe alliance na tindelaka tata na ye ba prophète ba yebisa ye ka osala mokonzi mais makambo nga na sengi tata na ye asalite mais yebisa Félix soki andimi nga na kosala ye ngolo akokoma mokonzi makambo na izaka en cachette parce que na sola pe makambo super ya Kabila développer même makambo moi mingi beaucoup tana na Félix oui dès 2015 des rencontres nga na président Félix son père vivant ndé na zolo bakande na lobina yo bo oyebisa ka koma mokonzi oui ndé na yebisa ki que yo ndo za président nzamba poni mais conditions faut ça la triomphale parce que nzamba lobi soki o triomphale de prière on a tindela on de kisa wana soki yango salamité Kabila akotika pouvoir te papa na bino akokoma sous mokonzi te compte tenir makambo nzamba sengaki asali yango te mais IDPS et okabwana okotika na batu muke ndenge memona pouvoir yango wana nzamba lobi il faut ba wendre yo bako présenter na misu ya batu nyonso
mukolo wana to robengisa ba pasteur ba uta katango ba pasteur ba province nyo surtout to ko présenter au devant les gens que bota la président oyo nzamba poni yeyo mais pour makambo et salama tant IDPS e kabona otika na batumuke pesanga ne fiske mbongo mona bana de ba campagne parce que eloko en photo salango ezala événement na kati événement za bisika auto ko wendre pe bisika auto représenter to bisa o etecteur bisa bato eteke tala mokonzi nzambe aponi président Félix Alebinanga oui ok apporte to banda na bige non photo za ba chaîne de télévision mais ngana auto sa le roi to ebanité ngana ok non na ndenge na ngai parce que celui to ebani kabila ochaka eza difficile andi mukolo wana parce que oyeba que eza le jour na départ abinanga ok nako pesa yo siko na eloko te il faut na kende na nazonga na poto so nazongi poto bongo nako pesa yo nde na bisi ko ne soyez pas pressé hein ko combattre papa na hote ngana ke soki tango ngwe koki ngana osani na osonga et c'est comme ça président Félix maintenant ba yo voyager na président Etienne ne papa toujours solo la na tuni makama triomphal ndenge nini les aïe toujours sans suite nde tango taille koki nde na ko sala émission na bomo na 2017 place nazo sakola liwa Etienne Tshisekedi nazo sakola départ ya Kabila nazo sakola bokonzi ya Félix tango na silisi yango ezaki moko émission on a sala ki po tia poids parce que j'avais compris car on a la difficulté na absence à papa naye batu bandi melai alors et sengeni ngana ya na pesa ba prophétie oyeza exact peu précision à partir de précision wana batu nesiko ba opese confiance moi muta contester exact et c'est de là où occupes ba opposant bazo benga ye je suis muta bengi président Félix je suis ezaki ngai et Etienne Tshisekedi envie na lobby Etienne Tshisekedi a sali mission na sengela sala sauf que mission na ezaki lokola ya Moïse kana yangona mais ya okota te problème nanga na yela nazo tuna nani je suis c'est Félix Etienne Tshisekedi nde na bengi caméra na bi caméra yaka na moni mon pepebeti et quoi si 3 présidents na 4 à 3 présidents na moni président Kabila na moni président Kagame na moni président na biso ngambo ya Braza enzamba zolo ba molimo dictature epimi batu bakanga mikoloko ya bango moko bakoya ko renoncer na monoko na bango ke bako postuler di susu te donc net Kabila ke etika de président Kagame na oya Braza ba Sassou Braza donc muta obanda Sassou allez Kagame bango moko bakoya ko renoncer ke to postuler di susu. OK, vas-y. Et c'est comme ça wana prophétie na tozo nde siko prophétie wana ta na yo pesa nde pesa ki siko président Félix Makasi parce que na pesa quand on veut préciser amona ki yango oui à mon yango tant que benga je suis mtablogi je suis ngai yo professeur et combien qui na matwende prophétie na sali prophétie na kata prophétie donc après avoir consacré en 2015 na l'équipe sur la chaîne à télévision na sakoli sur 2017 donc même il sakoli na pesa en 2015 yango peka na yaki nango na 2017 oyela ki biso ba image te ti ba image ezali yango mona ki image mona tindela ki boye mela ki biso ngote série wana c'est roi na même quitté. C'est roi na même quitté. Mais bah image voilà les papa nanga soko osungata peuple congolais comprendre. Merci beaucoup. Nde sikoyo et sengela ki siko na kende pas ya président Félix. Ko kende pas président Félix na zonga. Parce que nzamba lobi nanga Henri yo kende zaki le 24 janvier parce que émission na ça le 10 janvier 2017. Le 24 janvier nzamba lobi nanga eteke Félix azozanga puissance libosa Kabila. Yango mona makambe belé et ça veut il faut arranger. Yango so mona président Félix président mais il le bato betara sur Kabila. Et ça ba maladie moko spirituelle. Parce que zaki makambo de nzamba tindenga. Biloko au président Félix ameka un peu ko raté. Alobi nanga président Félix azozanga nguya. Et kozana pas sabima premier ministre. Le quoi papa la banga zokende. Tende ko lati senguya. Parce que la prometteur nguya wana tant to kutena. Nzamba lobi akola tsonguya okozana makoka kotumba Kongo la biloba na yo kaka moko ndeta usiko ta ekoki esengeli ki siko na kende kola tsenguya wana parce que papa na bango ba nego kende esengeli to siko nguyo zeke papa na bango nde ye azwa yango nde siko tango na yo kende rencontre na tango yo kosalama président Félix amoni alobi ke batebele be moyena yamba ezate OK ba kiteka azaki déjà na rendez-vous na Nzambe azaki déjà na rendez-vous na Nzambe et c'est comme ça na yo bima
tant na yoko bima après c'est importance maintenant na d'accord et puis nzambe zou moi on dirait à comprendre peut qu'en dirait grandeur na ngate c'est comme ça na yoko benga mutu na bana tira téléphone na bana yamba na bisi yebisa président Félix eza na d'accord té problème eza awa il faut ya banda kondima awa bon bakor wana esa ne simba soki ya ndimité bakor esa ni e simba te président Félix toujours silence awa abana awa na ndenge awa cela veut dire kondima message na kinango message kondima triomphal donc pas nzambe priorité prière na triomphal de deux après ça va moyené pas yesu parce qu'il faut pas wendre parce que mukolo na triomphal ezali mukolo faut pas wendre il faut pas présenter yende nzamba poni eza mukolo oyo sengelaki ayamba yesu masiya lokola nkolo pe lokola mobi kisi sikoyo kopesa menet ka andimaki sikoyo ndire andimaki condition wana te nde sikoyo na yo kozwa temps tant na yo kozwa temps nde na yo kotindela journaliste na ngai Joris Besa na bikende tia ba image ya masakolo to pesa ekokisami ati ba image ndaleki na kobengisa président Félix abi na président Félix ndenge eza boye président Félix yoka makambo mosakolo ya zolo tellement ça la insistance j'avais compris parce que pour la banque ezaki lokwa bokondi il faut kisi bokondi il faut hein biso nsutori bibongo et bokondi mokili il faut aussi mbagwa voilà c'est tout le monde donc ezaki réalité moko boye tout le monde et peut-être il faut marrer nzambe na profondeur te et nzambe siko ayi ko comprendre loko wana tant nzambe comprendre siko loko wana et sengela siko démonstration nde ba Moïse ba sel ba démonstration pour président Félix a comme maintenant convaincu. Et c'est comme ça maintenant que l'Éternel a l'équipe maintenant a lancé maintenant défi contre ce que le président Félix. Abandonné ce que bébisa. Ndatindingai. Parce que tant papa la banga koufi, na monika président Félix dans silence. Mais makambo nyo surtout président Félix a mon andimika ate. C'est gazan nzambe moko wasani. Andimela. Et il faut te démontrer maintenant force. Nzambe ce que nous démontrer force nous monaki Moïse. Baba émission ça ndela leki na iba encore wana epanzana le quoi bino bo kanza ba encore wana epanzana de simbate pe élection ezate na bi le combat sera pacifique mais le résultat sera positif or que tant que le combat sera pacifique mais le résultat sera positif et zaki triomphal mais la banane ko boya ko révéler on makas parce que kabila okango parce que ça comprendre que ça prière rwanda ko longola bokondi a okango mais la banane ko utiliser toujours sagesse. Et c'est de là où place peine na yesu ko sakola dire président Félix mikolo koya batu ba ko lisutu batu ba rotika batu ba rotika ndena ko sakola lisusu ka place wana lisusu na ko mettre tout le monde à genoux ba ko fuka melangate mais ba ko fuka melanza nzambe wala pe na lo bla siko sur lobiko nayi ba ko fuka melangate mais ba ko fuka melanza nde siko masakoli et comme c'est koya et c'est de là où maintenant ça la rassure place où maintenant que le président Félix a eu à comprendre que makambo muto bande koloba a concité faut ce qu'on a bon la monter motema na pesi siko bo moine pas yesu masi tanga pesi bo moine pas yesu masi sauf siko genga siko na comme le rôle là babaranini témoin gênant hein disons le rôle peut-être remso donc on benga bête noire hein c'est peut-être compréhension à président peut-être à mon avis le rôle qui a moto nde yende mtasala ki ponga na koma boye yende kritika nga yende or que ce n'est pas ça nga la bande ko sala pona accomplir o eza volonté en nzambe yango à tout moment ndo loba je ne suis pas venu ici pour ça la volonté à battre na ye pona ça la volonté en nzambe nzamba lobaki alingi a installer pouvoir na ye na Congo muta solo ka kozwa bokondi te et c'est comme ça. Maintenant, si on place le problème, on a dit prophétie, on a dit na linga ce qu'il faut on accéder à batu et loko na hotel ko beta na hotel ko sakola ya makamba est on peut pas est aux avertissements nzamba pesi président Félix nzamba yo loba na le 25 décembre parce que président Félix a été pardonné le 25 décembre ba image ezali il y a des images ngande mutu nazotia même mukilimo mabatalanga ngande mutu na traité dossier à président Félix nga kabila tindelinga mutu parce que na Congo yo malgré tout bilo musu tolinga olobate batu musu ba traité biso lokola ba orgueilleux mais or que c'est la vérité parce que tant que nous bolinga oloba ngote c'est que ba pousser na loba donc je suis obligé maintenant na loba parce que na Congo le lo malgré tout batu ba prophète ya Congo et ça na prophète mon côté le qui apporte ringo to maweja et ça na prophète mon côté mutu azo peut sa prophétie avec précision maloba nanga banda na banda ba émission ti na suka ezaka prophétie na prophétie et loro moko te longo et prophétie ni kokisama
comment on a fait le président Félix président? Parce que le a désobéi dans mais d'accord et d'accord ni ne panzanaki. Il y a Saint-Sylvestre. Il y a Saint-Sylvestre. Si le président Félix, il a été pardonné le 25 décembre. Pourquoi? Tant où Yandimi, tant après c'est pas parce qu'après ça il ne devait pas être Zambé. Mais sauf que Martin Fayulu jusqu'à ça la guerre. Martin Fayulu a qui sans alliance. Président Félix a qui déjà une alliance. Oh, Tatana Sala qui n'a Zambé. Parce que le but que Tatana après ça bon moi pas dans Zambé non? Non non non. Cela veut dire quoi? Tant que déjà battu le prophète. Le prophète a dit déjà que aux âmes ça quoi. Peut-être même ça qui mon offrande. Peut-être on dimaki, peut-être Bosambelaki. Et c'est déjà mon quoi alliance. OK. À partir déjà Basali naï. 10-20 parce que nous avons retiré du Sakolné parce que le bané bima sali musalade. Ata papa bénéficiaire qui n'a ngoté c'est là qui mon sali a bénéficié. Il a été pardonné. Il a été pardonné, cela veut dire na ma benyo surtout à sali. Oh comme comme le bien était que le 25 ans à Salaki le 25 décembre. Le 25 de bon, personnellement moi je ne sais pas. Parce qu'en réalité, il y a des professeurs aussi, donc il y a des images ça. Autant on a zoloba sur Bokonzi Boyokani à président Kabila. Image on les a. Sur hôtel image, j'entends on tient l'ango bateau. Bateau là n'abiso penanda mundam, va comprendre. Va comprendre. Le vrai problème c'est que Zalaki, moi je ne sais pas. Nga zala moi en bitinga. Eza ngate mna limbisa. Nga na suis qu'un message. Babenga balobina que non, président Félix est pardonné, Martin est rejeté. Aponi Félix, Abouaki Martin. Si vous raison on a-t-il le n'a pas raison on a été. Raison est-il là bas raison est la ligne a pété là le on a TV parce que ça bien on a TV on a interprétation à battre interprétation à battre les OK. Et c'est comme ça maintenant que le 25 le 26 ndé Kablatine linga moto na solo ba makambo au nom de Dieu mon frère là-bas Kabla au tinde là ndé ba yo benganga moto na bengai alobi na ngai apôtre Henri avec moto nzambe na Chiluba moto nzambe abinanga ndenge na non bien abino na talaki imagine yo moko salaki na site moko yabi mo site moko pe mo munene salaki na site moko to landi ba imagine à partir wana ndi ba yo zo ba imagine parce que ngala salaka ba émission mingi na ni nanga moko personnel ndetanga moninga na site wana ndesko ba yo zo ba imagine nanga tant ba zi ba image ba ndi kotala ba comprendre ce que non dans les bons Mouto c'est un prophète nyo soto lobi parce que ba tant na prophétiser ki muto ko contredire ngate soko tali ozane lo lo baté ozana eloko lo baté même ndenge président Félix nga ya ko ma rejeté ba tunye to batiki ezaki makambo nga na loba batika ki e kambana batika ki na Genève place à que nous déposer pouvoir. OK, c'est et c'est comme ça ndai robenganga to solo ndelo be robenganga abe alo prophète na bengio awa Tony Toyeba Kabila sala nini potikala na pouvoir ngane na webisa muto wana be c'est pratiquement impossible parce que le monde spirituel déjà les cas qui n'a pas signé fait un mandat Kabila même na triomphal un seul hôtel peut même na YouTube malgré que tu poses dans même si on a au moins to commis dicolo faire un mandat pas plus pas moins parce que le monde spirituel il y a signé qui fait un mandat na ce cas meki ba rokangae ou soit ba roboma ndé na reposer question na lobi à part Kabila oyeba lisuna mutute abinanga na yeba na Félix na yeba na Camille et c'est comme ça na yebisa maintenant na président na ndeko wana na bine malgré tout na yeba longité na okaka avoir na bi yebisa président Félix a négocier na Camille et c'est comme ça. C'est comme ça. Professeur le dit que crash pour construire ça il y a autre ça ma osakola ko on peut. Oui na sakola ki yango parce que Nzamba le baki na limbisi président na limbisi Félix na boaki Martin mais sauf que Félix a reconnaître Félix a reconnaître yo Henri a reconnaître apôtre Henri a reconnaître parce que Félix président Félix il faut aya maintenant na deuxième alliance face à l'alliance Nzambe o ya lobaki ke na moni pas sa peuple congolais na kiti pona kangola parce que ngana zana makoki na ngongo na fandi na tieba tunyo so tout témoin na zolo balokwa mutali bomate na zolo balokwa mutu na Nzambe so ba koti ba beti apôtre ringo to maweja nyoso to rubima na zana capacité à repérer sa plan euro koti par mois 25 milliards. Je pèse mes mots. Là selon Bonzambe. C'est ça maintenant le problème. Tant Nzamba tindaka mosakoli atindaka na pro tant bino bobi na Félix faut que tu écoutes na président Félix parce que tant bino bobi ke bokonza Nzambe ya il faut différencier ça là omoni ebela ba prophète bayaki ba lobi kaka mais ba na solution te mosakoli za na makoki ko pesa solution
parce que sagesse biso tozanango intelligence biso tozanango eza ya sete za likolo et babiloko wana nyonso tu nzambe maintenant de kaki na kopesa nga yango siko il faut président Félix aya maintenant kosala encore o babengi alliance na nzambe wana siko président Félix azaka na kati ya silence na yebi pete il faut que beaucoup tano oui na sel ba démarche oui siko photo kutana ye na bisi yango moni nzambe siko asidikaki problème nzambe zalaki que c'était prévu à bête président Félix nga nazoki siko ta ya kobondela na tina naye ndeta on azalaki na émission na ndena pesi président Félix signe à comprendre que makambonga na zoloba ezanga te nzambe parce que mosakoli tanga lobaka na signe parce que mbula soko lingi ko bête likolo sala nini e yinda nde signe na ye ko pesa ye na bi président Félix makambo na zoloba comme moko signe c'était prévu nzamba beta yo mais nazoki ta ya kobondela pona yo signe moko na zo pesa ezana mu pepe moko zo beta mu pepe beta na Congo mais mu pepe na e bandana na est et avertissement nzamba pesio soki yo ndimi topo kondima te c'est pas un problème mais oyo nga na yebi na moni ba beti yo coup d'état et image nde babara TV za radio te ba image yango na salango le 15 septembre. Merci beaucoup pasteur apôtre Henri Maoué Jatoum na sur émission na biso je crois que prochainement message l'équipe toko bana deuxième partie na émission na biso to sali je quand même que une heure de temps déjà ce qui plus de 50 minutes personne numéro non ba o ba na ba en contact ba poser pe ba question ba réponse au parce que vous soit caméra te ba bengo pe ce qui peut que bureau am ko ba bengo au parce numéro non en tout cas nzamba pambola tout le monde numéro nanga ezali plus 243 84 25 43 941 84 25 43 941 wana soko bengo kozwa mutu na efongwama nazangi pete moi ba salutation na maman nanga Véro na papa nanga Teddy na Rebecca Mbouyi et batunye surtout bazuli bako Rolanda sans oublier mon ami préféré Fabrice Kelele nzambe na lola pambola mutunyoso pe batunye surtout balandi bato bazana ba problème babenga et je suis mieux placé nzambe na lola pona hotel salisusu bonzambe pe nguya naye et nazo rassurer aussi peuple congolais eteke ngonga délivrance de Jekoki ba sepela parce que nzamba aide ana lobiko naye. Donc c'est ça. Merci Ndeko Henri le prophète, l'apôtre Henri Maoué. Merci à notre commandeur avec ma caméra, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa Simana, on te roule Bakenzama, Boto, Pouaï, on va finir dans les signes qu'on se trouve à la prochaine page.